Bonjour, bonsoir. Vraiment, bisika et kokoute la bino ba air na bino vraiment au bozali ba pays ici ka bozwami. Vraiment na kati la reine nzinga lelo toye lisusu moko lelo poto solo na bino mo muke to continuité ya lisolo na biso deuxième partie na biso ya lisolo oyo boyoka ki ya mwana mwasi oyo alingaki camarade ya mobali na ye lelo camarade ya mobali na ye apesi ye maladi pe abotisi ye mwana mwasi me mobali oyo bandaki kovanda na ndako na ye atika na ye akendaki na ye kote mosusu atikaki asala vie na moninga na ye oyo andimi kobotola ye mwasi na ye to avant to banda to remerciera nano baye nyonso tout vraiment oyo basoutenaka biso et puis oyo basoutenaka la patronne la reine nzinga babi mwasi nzambe mwasi oyo ebovana na bato mwasi oyo vraiment ayebaka ndenge nini ya kokabaka talaka l'argent appelle maman et refetolaka toujours na kati ya sac na la patronne la reine nzinga la patronne la reine nzinga babi tonton seka Cédric toujours na kati ya la reine nzinga ayaka pamba te soki aye seke aye mpona kosolola na bino aye mpona kopesa conseil kaka ndenge mesana kopesa conseil na kati ya la reine nzinga lelo tozosolola na bino deuxième partie na biso ya lisolo na biso mais avant tobanda tozopesa nano merci na Seigneur parce que yene mutu mobateli yene mutu apesaka kimia alamusi biso epi bon dimanche na bino esika ezwami bino place bozali vraiment bon dimanche na bino nyonso surtout vraiment nzambe akoba toujours kobatela ndenge azobatela biso nyonso surtout na mabota na biso ekozala bien makasi topesi mbote na sponsor officiel babi Alpha Alpha Meze babi sponsor officiel ya la reine nzinga et mutasi masolo vraiment ya sponsor na katia la reine nzinga pourquoi pas na papa Philemon Pepe babi papa e ba koyemba papa ozaka tanga azoyemba azopesa message mbala moko na mato ya batu papa Philemon Pepe toujours na kati la reine nzinga bazaba vraiment bazaka peni pina la patronne la reine nzinga wa ndimi kopesa biso espace pour tous les kaka vraiment pona kosola na bino et puis to betaka ba masolo o bandeko bazo benga biso de gauche à droite pona ko betaka masona bango na kati la reine nzinga TV yo mutu posa na lisolo yo pe mutu na posa ba beta lisolo na yo toza na posa pesa conseil numéro na biso ya téléphone na ngwana benga vraiment toko zwa yo pona kosolola na yo et puis soko comme si to mona ba message na yo et ko sala bien vraiment bandeko na biso balobi lelo tozo continuer deuxième épisode na biso kaka nezalaka nazo continuer toujours ko remercier pe bato ba soutenaka nga vraiment tonton seka ka ndenge ezalaka na remercier maman Mado Chikanga la vraiment merci na ba conseil pe na ba prière na yo et pourquoi pas na momi bibish mboye merci pe toujours na ba conseil na ba prière na yo Priscilla Kane merci et puis Falon Kane merci et puis pourquoi pas na Julia maman Julia na ba conseil na ba prière na yo babi maman Julia ne makamo vraiment merci moi ça le sambo vraiment ba yebakaye na ba conseil et puis ba yebakaye ne bisaeli merci vraiment maman Julia place aux ali pourquoi pas na Mama Congo TV depuis Italie ba merci na yo pe et puis pourquoi pas na Esther Luzolo pourquoi pas na maman Ginette Canal Congo ba merci na bino vraiment ba conseil pourquoi pas na lobby toujours Lorena Jou TV bah merci mingi na ba conseil non et puis pourquoi pas na Jocelyne Lamou na ba conseil na yo et puis pourquoi pas na Vanessa Moka Nessa Moka ti officiel merci na ba conseil na yo kaka ninge zalaka et puis pourquoi pas na Sarah TV merci na yo na ba conseil na bino ndenge bomekaka toujours ko conseiller nga bobengaka nga toutefois pour to solara vraiment botikaka nga ite pour na ba conseil merci na bino vraiment et puis to continuer toujours bon pourquoi pas na manager na nga toujours oyo soutenir nga wa sala kapke na zo ba information pour na koloba na bino boyoka o nini akanango dodo kala yoli yanga super appétit merci bandeko na nga lelo lisolo tozo continuité ya lisolo na biso o tozolingo to continuer ezake to sukisaki bino esiko bomonaki place esukaki lelo tozoya na continuité nango bandeko lisolo na biso eza somo mingi bandeko mama na biso ko apprendre que non mobali oye akoma ko bimani o abotisa ye mona camarade mobali na ye azalaka na sida na mwasi na ye o azalaka na ndako et pourtant
Et pourtant camarade ya mobali na ye yena mwasi ne ningi bazala maladie bayokanaka bakoki kolinga mobali akolinga mwasi te mwasi pa kolinga mobali mosusu te. Mais eloko esali mabe parce que mobali wana abimana mwasi ya camarade na ye et puis abotisa ye mwana toyebi te soki mwana wana pe aza na sida to mama pe aza na sida. Bandeko na ngai esali pasi mingi na libota. Tango papa na biso abengaki nga azobetela nga lisolo ekomela ye abande kolela pesa ye nga pe pasi na motema. Koyoka eloko ndeko na biso mwasi asala ye mwasi oyo ye alingaka depuis bomwana epa alinga parce que mama na ye na mama ya mwasi baza ba camarade. Tango mama na azomemaki epai ba mwasi na ye nde place bayebanaka na mwasi na ye nde tango bakoli bakomi nde ezalaka kaka tie litoi baya kolingana na ndenge mpe aye kobala ye akomisi ye femme mariée babotaki bana mibale ya mibali apresente mpe mwasi na ye collègue na ye oyo alingaka mingi bane kovoyage na camarade par-ci par-là ane kopesa confiance na moninga na ye mamu nyonso ando yebisa moninga na no bombele ate elo moko te azoyebisa nyonso. Mais ka moninga oya bando pesa confiance ka moninga oya ando beta tolo mais moninga wana lelo a trahir ye abotisi mwasi na ye abebisi libala na ye apandi foyer na ye ezosala pasi. Yo ndeko oyo kosalaka makambo wana to yo pe oza na ka wana kovanda te numéro na biso ya telefone eza wana benga biso tosolola toyebi nde tokobeta lisolo na yo toyebi nde tokobomba kombo na yo toyebi nde tokobomba esika ozalaka. Mais l'essentiel topesa message na bato baya kobebisa bacouple ya bato na bato baya kopanza bafoyer ya bato baya kobebisa bavie ya bana bato. Lisolo nazobeta ngo mpona lokumu te nazobeta ngo mpe po teke boyokaki nazobeta nazobeta parce que kolo nango apesi nabeta yango na kati ya la Reine Nzinga TV. Bandeko mama ntango azwi mwana apprendre que non mobali aza na sida na mwasi na ndako azwaki mwana na ye ya mwasi babotaki na camarade ya mobali na ye akebaki esala teste ya sida. Eleki ba mikolo azongi na hôpital ata ba résultat na ye na ya mwana docteur ntango abengi ye docteur abando pesi ba conseil ayebisi ya bino zala forte eza makambo eyaka sambela mingi nzamba asunga yo parce que nga na nga mutu naza docteur nasali test mais o na moni na préféré yo moko otala na kati et ozala bien. Mama tanga azwaki résultat na ye kotala mama azotala résultat na ye bandeko salaki pasi na motema mama bandi olela. J'espère atiaki makilele pena na kati ya centre wana et puis esalaki vraiment bien te na ba misusu kutu bazalaki wana bazaya maladi wana bayokeli na mawa mama na biso aza na sida. Mais nzambe tellement azara toujours nzambe ya bolingo innocente ya mwana ya bato ye aza na sida te mama tali mwana na ye asimbi mwana bandi olela akepa mobali wana po abotiaki mwana ntango akomi na kati wana akuti na mwasi na ye akoti na kolela bandi oyebisa ya bi tala eloko futi ngai tala place yo komisi nga nazalaka bien na mobali na nga obanda koderange nga kala na koboya nayebi te eloni epusanga nga na linga oyo lelo tobota na mwana
bolingo yo ono ya nango pembeni na ngai ezaki ne liwa bando pusa pembeni na ngai tala nde oyo kobebisa foyer na nga oyo koboma ngai est-ce que famille mobile na nga ntango bayoka makambo to famille na nga nakoloba nini oyo lifuta yo futi ngai yango oyo mwasi na ye avant nde ekalme azoyoka mwasi na ye ozwa parole abisi mobali na bi oza motema mabe oyebi bien oyo badokter bayebisaka biso epo oyebi bien nde toyokanaka nga na yo nga na tokobima lisusu te okobima na mwasi mosusu te nga mpe nakobima mobali mosusu te mpo na nini okesala moninga na yo eloko boye tala degré ozokisi motema ya moninga na yo tala ndenge opesi pasi na libota na ye otali ata bana na ye te otali ata ndenge moninga na ye ane kovoyage na yo te nini ye apesa yo te mobali na ngai oza vraiment motema mabe mwasi wana bimi na mwana ntango azoya na nzela na aveni na ye asali crise bato ka nde bazalaka wana bata quartier bamoni bazwi ye bamemi na hôpital kokebakene na hôpital azobouge te azoloba te direct coma bazwi mama batie na coma mwana azotalaka mama mwana azoyeba eloko te parce que amonaka mama akoya azoyeba eloko te bata quartier bazwi mwana bazongi na mwana na ndako mwana asali 2 jours na ndako azolia te ndako monene ye moko mwana moke na âge ya 2 ans papa kaka ndenge ezalaka ayoki mwa posa ya koya kotala mwasi parce que atikela mwasi nyonso lopangu wa mutu atikela na mwana wana bino na kebeta tour na talata quand même mwana parce que yaza innocence na tala soki aza ndenge papa ye akoti na ndako amoni mwana ye moko mawa atuni ye wapi mama mwana non mama akoyaki aza na hôpital mama akoyaki aza na hôpital mwana kelakise place akoyaki nde bato ya quartier bamonaki bazwi papa bamemi ye ti na hôpital wana ntango papa azoya na hôpital badokter bamoni babino lelo ere epusani ekozala bien oya lobi parce que siko ekosimba te papa azwi mwana akomozonga na mwana na ndako ake kozongisa me atali kaka ndako monene mwana ye moko epe osimba te akangi kaka porte azwi mwana amemi eti place bafrère na ye baza afandi eleki après 3 semaines papa yo yoka sango camarade ni akufi na nini na sida bandeko na ngai papa tie mutu na si papa bandolela devant bana na ye bana batuni papa quoi abi rien papa leli bandeko papa tango aolela ka te moninga ni papa azolela ki non soki moninga na nga akufi na sida seke nga na sida mwasi na nga aza na sida mwana ope aza nini aza na sida mais ayebaki te ke non mwasi déjà asalaki test ke mwana aza na sida te na somo wana papa bimangi mbangu na ndako azokende vers ndako ya camarade na ye akutana mwasi ya camarade na ye na nzela mwasi ya camarade na ye yambi azolela mwasi ya camarade na ye afukami abando senge bapardon abi limbisa ye soki nayebaka ki azolinga mwasi na yo ndenge na permettre yango te nayebi ke yo tikolo oyeba te ke nga na moninga na yo tozala na maladi nayebi ke oyebi yango te mais tala place oyo akomisi yo tala ndenge abebisi foyer na yo mais lelo ye wana na morgue mwasi no ye wana na koma nga mpe naza nango te mais pourquoi pas nazwaki mobali
Si nous avons besoin de rouler, nous avons besoin séduire. Mais l'imbécile n'a pas en anglais. Bandeko papa le laki. Et ça, les papa, pas si mingi na motema. Yango bandeko nanga, tout y kosala na mabe na mokilio. Soki obi que oza na maladi no moko bozo senga yo moko, kende na yo moko. Au lieu de partager na bandeko mususu. Eza kitoko te. Ta la place. Bakomi sikoyo. J'espère boza ki bene kolanda liso na biso na kati la reine Nzinga et pas la patronne. Merci pour na loto suki a pour na les solo na biso. Liso na biso na 5 épisodes. To kabola ngo ba épisode parce que ça les solo moko 3e 4e maneko ce qu'on raté 3e 4e na fin nango et kozala passe. Nous avons besoin de appel na bino, nous avons besoin de message na bino et puis bozanga ko liker te, bozanga ko partager lien oté parce que histoire oyo eza vraiment pas si mingi. Ezaka histoire oté ba histoire eza to continuer ko beta na la reine Nzinga, na kata la reine Nzinga, ma solo ya somo ezali. Merci vraiment beaucoup na ba union surtout bozui temps ko landa biso. Merci Nabino et puis merci na la patronne on a toujours la reine Nzinga. L'argent m'appelle maman ou fille de la gueule toutefois elle est na carte à 5 n'est plus na carte à compte naie. Merci la reine Nzinga et puis merci na Alpha Mezi babi sponsor ya makasi na carte à la reine Nzinga pourquoi pas na papa Philo mon pépé papa Philo mon pépé merci à trop tout le monde ni sous mbala sima na carte à la reine Nzinga tokutani bye bye ciao 3e épisode na 20h bye bye.